Vraiment, papa Roger, ezali pas si peu mawa. Comment expliquer? Ngai moto lokola ngai mama Rosalie. Ata ndenge ba Congolais ba komelaka biso ba fingaka biso tozali bazoba, tozali banyama likambo te. Ndenge balobaka ete biso tozali bazoba, mais toye ko remarquer ete biso bazoba nde moto tozali kotalisa makambo ebele. Tozali kofungola makambo ebele oyo ba Congolais ebele bazalaki komona te. Pe tozali kolakisa bango bandeko. Ata kutu balobi ete ngai mama Rosalie nazali zoba me ngai soki namoni moto lokola ngbanda ye liboso na ngai lobi ete mama Rosalie olobaka malamu mingi banini en tout cas napesi yo poster moko boye soki nazwi bokonzi na Congo okozala ministre ya information me koyebisa na moto te bandeko bino bokanisi epenkenga mpe na kozwa eboki ya likambo to mokumba ya monene oyo apesi ngaki na kozala ministre nazwa kaka na bomba yango boye te nakobanda kotuna na bato balobi tala boye bayebisaki ngai boye me bato ebele bazali kidiba okomona ete o ministre ya transport bapesi moto un congolais promesse balobi okozala ministre ya transport kaka na bageo le terminator asalaka bandeko okomona mpe bato yango kaka na promesse bapesi ye bandeko moto na poto bomoni kaka moto azalaki ke moto moko bandeki koleka bino kopesapesa bino bambote lobilobi momoni kaka moto alingi su kopesa bino mbote te mapeka tomboli lokola mwana ngembo akomi lolendo bino moko boza komituna me moto aza ta na eloko malonga te ndenge nini akomi lolendo boye wana boza koyeba te nzoka nde akomi lolendo mpo ete ngwanda alobi na ye te soki azwi mokonzi na Kongo akomi président kopesa ye pose ya akozala ministre ya information oyo baposte aza kodistribue yango na bato ata 1000 personnes nayebi ete bakongolais ebele ndenge bomonaka bango baza koloba liboso ya kamera wana nyonso tu bapromese ya ngwanda oyo balobaka ete bapromese ya bandoto ya baba eloko kutu bomoni na miso te ndeko bolamuka comment expliquer bakoki kosangana na bino boye kozala ministre ya justice koyebisa na mutu te yo mpe kaka ndenge balobaki kozala ministre ya justice koyebisa na mutu te oyo bapromese ya baba ale ozwi mpe mapeko tomboli lobilobi bango na moto yango oyo balobaki ministre ya justice akomi mpe lolendo bandeko okomona mpe moto yango oyo ngbanda apesaki promese alobi ete ministre ya justice bandeko lopoto kutu na monoko mobulu wana oza komituna me ye ngwanda mpe azalaki kotala te ndenge nini akoki kopesa moto oyo promese aloba ete akokomisa ministre ya justice lopoto kutu na monoko na ye mobulu mpe bato yango mpe bamitunaka te ngai moto lokola ngai soki balobi na ngai te okomi okozala ministre ya justice nakobanda na kotala bakalite nalobi bon bapesi nga poste ya ministre ya justice na boyi te mais ntango nga nalobaka bato bamonaka ete naza mpenza na kalite te po te ntango naza koloba bato bakomona niveau na ngai eza trop bas mais ndenge nini moto akoki kopesa nga poste ya monene bo epuis ntango aza kopesa promese alobi continue chauffe ndenge nayokaki yo mokolo wana olobaki liboso ya kamera multiplier yango lisusu banda koloba ndenge banda kochauffe mpenza surtout makambo ya kofingafingaka bato yoka bapromese aza kopesa bato bomoni yango wana bazali koavanse te yango mpe bazali kokende liboso te bandeko mboka na biso ko ezali mboka moko oyo ete totikela bakonzi na biso ntango ozali komona malembe 32 ans ezali awa te babomela yo mboka pendant 32 ans ebongo baloba sikoyo ke bapesi yo mboka yango balobi bapesi yo ntango mosusu ata 10 ans balobi bon tonga mboka mbongo mpe na kesi ya malonga te ya likukuma yo kotonga mboka wana oyo lelo bakomi kotalisa bato mboka na biso barichesse ezali tokoki kozala na baniongo te me oui tokoki kozala na baniongo te me bomitunaka te mobutu na bato na ye tozalaki na barichesse ntango wana kutu ndenge bolobaka guerre ezalaka te eloko moko te azalaki kokontrole nyonso ebongo baniongo kongo bandaki kokota yango mpo na nini mpo na ntango wana mobutu akoki koloba barichesse na biso toza na nyonso pa question ya baniongo me ndenge nini abandaki kokota niongo oyo lelo bokomi kotalisa bato ete biso toza bato tokozala na baniongo te omoni bozoba makambo bozali koloba bozali koyeba ntina na yango te boza kokanisa ete tozali kaka bapeuple oyo ya ntango ya 32 ans nde bozali koyeba te ke tosi tofungwami toyebi baverité ya makambo ebele bandeko bofungwama totikela bato oyo tante mpo ete
lokuta na bango esi eleki kaka bato babomelaki biso mboka pendant 32 ans nde lelo bakomi koya mpona koloba n'importe quoi. Bandeko ba bolingo, il faut koyeba yango ete Joseph Kabila ndenge azali wana eloko ezali kosala bato na kati na mitema eza nde jalousie po ete makambo ye asali bandimaki te kaka ndenge toyebisaki bino bato mingi balobaki ete kokoka eloko te Kongo eza mboka monene mais tango Joseph Kabila asipwena bango bandima te bakamwa bafungola minoko polele mpe bakamwa ti lelo bakamwaka me balingaka kolakisa yango na mokili boye te bakamwaka mpo bango babandaka koseka liboso balobi ya kokoka eloko te bozela kaka me tango Joseph Kabila ye kosala mosala bandeko oyebi ke mpo omona kaka ekongole motu esalaka bien te bamosusu meme bake mosika bakomi koloba ete ifana Joseph Kabila asimbi kisi bandeko na mosala ya kobongisa mboka bokomi koloba ete Joseph Kabila asimbi kisi nini Joseph Kabila akosimba omoni mpo kotala kaka ete badeklaration na bino ezali na ntina te makambo ozali koloba kisi nini asimbi na kobongisa mboka mpe ekomi ete ifo kosimbela yango kisi tala bazali koencadre bino malamu te bazali komema bino kaka na ndenge ya loyenge ya bana ya kuluna ezali malamu te moya tosangisa mayele tokende kotonga mboka yo moto oyaki na poto akende bakisa mwa mayele tokende kotonga mboka motika badistraction ezanga ntina na bainformation ezanga ntina bozali na yango koloba inutile oyo Joseph Kabila nyonso aza kosala lelo na Congo asimbi kisi mpo ete banganga na ye nde moto bazali kosala mpo ete mosala etambola yoko badeklaration bozoba na bozoba vraiment oyo mpenza ko ata oyebisi makambo tozali koloba oyebisi yango to bebe oyo abotami sika ko mbala moko koloba makambo ozo koloba yango te eza lokuta koma explique oloba ete Joseph Kabila makambo aza kosala banganga na ye oyo azwi bango nde moto bazali kosala mpo ete mosala etambola na Kongo yango na bozali komona banzela eza kotongama mbangu bandeko Kongola akomi zomba boye vraiment ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango nini oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo. Merci. bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na banzi ete mbala ya nsima biso boto azwi na ndini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmin.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.